donc musala oyo eza lokola monument oyo to bando kanisela Félix ata longwe ata akufi parce que nzela oyo banda bokoko na biso belge asalaki asukisaki yango akontinue kite bon banda senga donc mobutu aye akoka kosala yango te bakabila baleki mettons Félix azoki idée osala yango tosepelaki makasi surtout ngai là-bas toi tu prince wana olungwa bana ba vélo na luka bon quelque part pour que place oyo eza fierté ya makala parce que makala ti lelo eza ancien commune oyo eza négligé ndenge azoki likanisi ya kosala kikwiti ya kosala elenge saturanga na sepelaki pe na ndimaki en tout cas na betaki maboko peso topesa ngo kombo Félix Antoine Tshisekedi yo za na pour balongola kikwiti bo ekoma nommé Félix Antoine Tshisekedi balongola parce que asala biso monument na biso oyo ekosala ke fierté makala kikwiti ekosanja kombo ekoma boulevard Félix Antoine Tshisekedi. Mutu basoganza na misala oyo il faut bakokisa ba norme na bango poso bakokisi yango batu bakosala mais bino 5 mois bozofuta batu te mutu osala ndenge nini bamusu bazolela banzala bazolia te bamusu bazopike ba crise na misu na biso to po bazolia te bazonga ndako kaka bongo biso to comme sous na charge to lesaka batu wana est-ce que biso bafutaka biso pe tozo débrouiller neti nga azoteka kama malala na bitabe oyo na biloko nazo mbongo yango wa to banda lisusu kosunga bango bakipe bato na bango misala bien po basala misala malamu yango tosi onga vraiment na esengo ya makasi mpona Fati Beton ndenge akanisaki mpona biso ke abongisa avenir Kikwiti oyo po moni presse oyo banda depuis 1956 et salama ti lelo ti mobutu aleka mutu te azwa ide arefectionnant pa komisa yango nzela molai kobanda na foire ti na elengesa do eza mpenza balabala moko ekaboli nanu 4 commune ekaboli Ngaba na Limete ekaboli Kalamu na Makala mais elingi ekabola susu commune mosusu ti ekokende na suka kuna bon misala oyo nde ekatami mpe biso toza surpris mais toyoki basoupçon selon l'info ya CC balobi keza problème ya financement akangela biso ba miyibi nyonso tout lokola akangaki kamere na ndenga yibe mbongo akangela biso ba miyibi nyonso oyo apia ba travaux bazo respecter te to mona ba na makala pour que ba miso ba ko mbongo sima babanga quoi makamba boy batiki tone sengo na Bien-aimé, il est temps que ta lumière luise. Nous sommes la lumière du monde. En accord avec Matthieu 5, verset 14. Et toi aussi, tu es la lumière du monde. Ici, Kamolili ezalaki. Ici, Kamolili ezalaki. Debisika Yesu amoni azuanga. Debisika Yesu amoni azuanga. Bakomisanga pole ya mokili oyo. Bakomisanga pole ya mokili oyo.
Oui, salut fidèles internautes et chers abonnés à Emergence One Télévision. C'est bel et bien moi, Monsieur Sapis, votre humble serviteur. Donc, et c'est toujours à chaque fois et surtout dans moyen surtout permettre à Kabino, Bolandabison c'est net moment. C'est Yolo Analyse, une émission où il s'agit vraiment que beau retrouver le sous-quartier Nabino Bolingaka Yolo. Et Yolo dans son ensemble, Bakambouizali tellement ébélé, il se passe des choses, il se passe des histoires dans Yolo, où Tolingaka, Yomona Yolo, aux allez informer. Que ce soit ici aux alliés en Europe, en Amérique, en Asie, partout à travers le monde, nous pensons vraiment à ce que Banayulo tout va informer en temps réel et surtout Banayulo Baïbaka évolution ya quartier na bango. Un grand merci à l'équipe technique qui est assurée par Junior Kapaya et à la montage je vois ingénieur Fabrice Mutombo et surtout dans l'assistance Namoni Junior Tarik Ngango et surtout dans mon équipe Mobimba pe ba ninga surtout oyo ba entoura kangai pour faire ce bon travail pour vous apporter de bonnes nouvelles concernant Yolo. Et lelo na émission na biso toye na avenue Kikwiti. Kikwiti ils ont moko ba avenue oyo ils allaient na quartier Yolo parce que je vous l'avais dit bien que quartier Yolo bani na Bongolo et ce qui na avenue Kikwiti. Donc l'obenato yé na Kikwiti. Kikwiti est frontière entre commune ya Kalamu et puis commune ya Makala. De l'autre côté, tous à Makala et puis de l'autre côté, tous allés na commune ya Kalamu et sika Yolo na biso oyo et Suki. Aujourd'hui, c'est une fierté pour na biso to moni lo ba konzambo qu'ils ont pensé vraiment à ce que ba réhabiliter avenue Kikwiti. Le projet commence na foire internationale de Kinshasa. Ils ont kende tiye bima na Elengesa. Une très bonne initiative prise par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, ou babengaka autrement Fachi Béton. Donc tout le monde a émis et tout le monde a sepelaki na initiative parce que ça va aussi nous permettre il y a Kozwaka transport kobanda na foire internationale de Kinshasa kokende makala parce que autrefois ils allaient que pona kokende makala sur ozana lemba tu dois prendre transport à Victoire et puis Victoire aussi transport au Kengringiri to au makala mais Nanzela au bazo sala oya Kikwiti oyo donc c'est vraiment un raccourci qui va permettre vraiment à ce que mabakambo belé et salima facilement bana yolo bazana facilité ya kokende makala pe ya kokende ngringiri voire même kokende bandal et surtout ba commune oyo ezokende na direction oyo donc déjà initiative vaneza malamu to sepela kinango misala pe bandaki yango misala e bandaki depuis ba moi oyo tikoleka le chef de l'État ainsi que son gouvernement qui vraiment décision à lancer des travaux il y a avenue Kikwiti Moussala Bandaki bien comme vous pouvez le constater déjà Bandaki Moussala niveau de Bandaki mais à un certain moment on a remarqué arrêt ya Moussala donc on ne sait pas vraiment la raison valable où Sala Kike Moussala Oyo est stoppé na nous mais comme pour vous apporter des informations pour vous servir et on te quitte sur terrain toye bananu qu'est-ce qui a empêché ou soit qu'est-ce qui empêche à ce que va continuer musala oyo donc okuta na ba ingénieur to meke un peu ko sola na bango ba meke un peu ko expliquer biso et c'est on nga zali parce que quartier nga Yolo lelo na avenue Kikwiti lelo ezokoma bazo bongisa yango musala zo salema déjà kitoko donc bana Kikwiti tout basé à Kosepela donc un grand plaisir vraiment et surtout un grand merci na bino batunyo surtout bozolanda biso j'espère que boza ya Kosepela là bomona ka Yolo na bino boisala ka bino bien bakarala itonga le bamona ka Yolo ba sepelaka et ba kamanvoa ba Sandra Ntumbambabu et surtout ba héritier ongo depuis Afrique du Sud là bamona ka Yolo boy basé à Kosepela ah pena toye pena na suka ya Yolo je dis bien tout ça na Kikwiti je le répète tout ça na avenue Kikwiti avenue oyo Kaboli Makala na Yolo oyo Kaboli commune ya Makala na commune ya Kalamu nde bozomona bana bazokumba ba vélo donc bana babandi déjà ko sakana donc vu que bana bazo sakana na avenue na bango bazo sepela l'air bako tiela bango lisusu bako tiela bango goudron le bako bongisa nzela oyo komi bien asphalté makambutu ezongi normal donc j'espère que bako sepela lisusu Yolo za quartier moko ezali na histoire Yolo za quartier moko ezali na makambo ebele ofu batu ba yebaka ndeti sika tozali tozana na Campinzi ezana Yolo Sud ezana kati ya Yolo Sud mais ça crée une confusion donc très prochainement to solo la yango to ya awa to yeba différence soigner zalaka entre Campinzi na quartier Pinzi comme le toyeli kaka pour la réhabilitation il y a avenue na biso Kikwiti to meka un peu ko solo là na bateau bavandi na avenue Kikwiti to o bazali pembe na Kikwiti ba impression na bango ndenge nini leur gouvernement a lancé ki musala oyo et sala ki bango ndenge nini et
bakomeka ko s'exprimer na micro ya Emergence One TV ba s'adresser na bakonzi ya mboka si bakopesa bango merci merci s'il faut pe ba réclamer pourquoi musala o izo continuer sous souté bakosola pe na bakonzi ya mboka c'est sûr. Emergence One Télévision nde bozolanda makambo oyo, donc restez branchés to meka un peu kosola na bande ko mososo à suivre. Oui, merci vraiment parce que vous continuez toujours à Yolo Analyse, vous continuez toujours à s'abonner massivement à Emergence One Télévision. Yolo Analyse est émission à Bino, donc tous en avez qui quitté, tous les sur la non moko ya bana qui quitté, donc tu vois aya qui quitté koya, tu abota mi to kona qui quitté et ndenge bazo salanzela oyo sentiment na yeza ndenge nini et s'il faut s'adresser na bakonza mboka koloba nini ndengo tozokende et pas ndeko moko et pas faire na biso oyo to meka un peu kosolana donc kapa ya pusanara déjà pusanara. Oui, bonjour Ndeko. Oui, je commence par me présenter. Ngai naza Arnaud Mido. Donc tous allez chaîne Emergence One Télévision. Émission na biso zali Yolo Analyse. Yolo Analyse c'est émission oyo elobelaka rien que makambo ya Yolo. Donc kikwiti zali avenir ya Suka oyo kaboli Yolo na makala. Donc les frontières oyo lelo et créer différence bana makala batikali na makala biso pe bana kalamu to tikali na kalamu yango to yé to moni baza bongisa nzela projet zala kike kikwiti oyo ebanda na elengesa ebanda na foire internationale de Kinshasa tieke bima na elengesa et je crois que projet oyo ezali trop avantageux pour na biso nanu bana ya Yolo. Ils appellent trop avantageux pour na bino bana kikwiti parce que na place besoin de transport bokende victoire pour besoin de transport bokende ngiringiri kasavu buto bandal mais à partir de AAP bo télémical bo sanda kuna ozi momo transport OK sika o kokende. Merci vraiment pour la place. Yango to yeno to meka un peu kosola na yo. C'est présenté dans le liboso na caméra ya Emergence One Télévision kombo na onani pe ovani na kikwiti na numéro nini. Bon, nga komona nga Christian Basiloa na vena kikwiti mais naza na ngambu ya Kalamu to bengi au quartier Pinzer R96. Oui Ndeko. Tomoni lelo avenir kikwiti lelo bakomi ko bongisa yango. Avenir kikwiti zaki avenir mo zaki négligé ceux qui mbule betima ezo uta makala pampa ezo ko inonde bino. Mais lelo tomoni musala o ebandi. L'air mokonzi mboka zaki initiative ko sala musala o. Là comme qui na matoi na to tango mona ki misala bandaki yo en tant que mwana ya kikwiti omilobela kinini. Bon, nga vraiment na nsengo ya makasi pona Fati Beton ndenge akanisaki pona biso que abongisa avenir kikwiti oyo po moni Prince oyo banda depuis 1956 et salama ti lelo ti Mobutu aleka mututa azwa idée a réflexionner pas komisa yango nzela mulai ko banda na foire ti na elengesa deux abenda baba la mo ekaboli na 4 communes ekaboli ngaba na limete ekaboli Kalamu na makala mais nge kabula susu commune musu tire okene na suka kuna en tout cas ça bena likanisimo ya malamu. Oui, on a vite constaté que misala bandaki c'est comme si misala est péminan to yebité vous a informé le pourquoi misala o ezali ya bakati misala to bomona kaka brusquement misala zo continuer sous terre. Bon, misala on est katami pe biso toza surpris mais toki ba soupçon selon l'info il y a CC ba lobi que ça problème il y a financement oyo ba pesa ki compagnie o ezo sala awa Safrimex ba pesa ki bango mbongo mais mususu fait ba sa deuxième palier jusqu'à présent ba zongo témoin ba continuer misala vraiment les até yango ba stopaki misala. Moi ba continuer ezali te ba stopaki misala toza déjà na elanga kalati ba mbule ko bana ko beta ndenge basi ba tumuli ba banzela o tozomona ba mabulu ebele awa. Vous ne craignez pas est-ce que ba mbule banda lisusu et créer sous salité créer sous ba inondation? Wana papa journaliste olobili kamo malamu eloko ezali awa biso tozolelawa tokomina na bangonge ebele parce que Congo tozomona mingi misala ekoki kobanda mais suka misala ezosila te tolingi te eza comme habitude na biso tellement tovotaki Fati Beton assuraki biso le peuple d'abord ayoka biso atia pena misu na likambo oyo atala nzela oyo esuka boye te misala e continue po soki mbula ebandi awa
même au basel ba terrasse tout le monde en sous terre a disparu na inondation na makambo ebele en tout cas tel la sobena likambo oyo. Oui, un dernier message ça na yolo baza partout dans le monde bazo tala en ce moment. Et là on senga bazara ba patriote yolo ezali quartier na bango batika biso be ba oto tika et tozara tozo soutenir toujours batika biso te ba soutenir biso na oyo bango bazana yango na oyo ba idée bazana ngo to sangana po ezamboka na biso Congo. Émergence One Télévision avec M. Sapis bazwa initiative ya ko sala émission rien que pour na yolo émission oyo lobelaka yolo na ba détail nyonso tout soko lingo za ba information ya yolo okozwa yango en temps réel peut okozonga avec ba précision belé okozwa ba connaissance c'est bien na kati émission oyo likanisi ya ko sala émission rien que pour na yolo l'air yo monango et sali ondengeni pe malobani okoloba pour na émission oyo yolo analyse. En tout cas pour na émission yolo analyse eza émission moko malamu parce que les opesa biso droit ya kopesa info na ko s'exprimer bayeba pe makambo ezoleka na mboka. En tout cas, vous continuez vraiment, vous tikate, vous en avez biso longo. Merci vraiment, Brando Tikio déjà, tu continues tout sur la peine bande comme Soso. Oui, merci vraiment parce que tu es sur la nande qu'on a biso. Après c'est biso impression à m'équipe pour expliquer biso moi qui est l'information azali na yango. Donc d'après ma spéculation que eza makambo ya un financement donc il y a eu un problème au niveau du financement musala oyo et ça est un peu copéma même tu continuer tu reçu que ça a été tu kende ko luka voir même ingénieur ba meka un peu expliquer ba meka un peu expliquer parce que bango ni bazana ba précision oui sengeli pour que biso to zala informer et surtout que bana yolo tout beau allez informer donc restez toujours branchés tout ça toujours na avenir qui quitte toujours continuer toujours to ko meka un peu ko sola na bande comme susu avenir qui quitte avenir mo kitoko avenir munene et lelo soki lelo avenir au vraiment et lati goudron lelo pena soki avenir au penda makambo tu bongi ba tie éclairage public na éviter ko sala bien toujours singa ba konza mboka balemba bisoté ba konza mboka batala yolo batala kaya yolo donc kaya yolo sala pena bien batala biso bokanisa biso bobongisela biso yolo oyo yolo za quartier moko ezali na histoire tellement makasi yolo ebimisa bastar ebele yolo ebimisa ba homme politique ya malonga yolo ebimisa batu ya ndenge na ndenge soki to bimi même libanda ya mboka bana yolo basali bakombo bana yolo basali makambo ya minene baza ebele misukutu baza dans l'ombre basaka makambo ya minene kana yolo mais nous voulons que tous à la soudée, tous à la unis, tous à la vraiment unis pour que tous mes campés aient responsabilité à quartier Nabiso. Tout le monde dans le quartier sous organisation est à la capo que makambo ngene liboso. Mais bana yolo, nous voulons que beau s'impliquer dans le développement yolo. Le développement n'est pas seulement au vani nanda kolobi que nous voulons que yolo ait changé. Yolo ait changé, c'est ce qui ngala yo vandi. Il a fallu à ce que yolo analyse ya pour que ait conscientisé bana yolo. Il a fallu à ce que yolo analyse ait existé pour que yolo Carlin Itonga et ainsi que Sandra Mbabou bon mais quand un peu coupé strappé par initiative il y a bien bon mais un peu courir la idée n'a bien pour na quartier na biso yolo le to za na vini ki kwiti le bito za na yolo ezo le bito za na rond-point ezo le bito za na place Gaia le bito za na terrain ya centre où za go bito benga ekanka le bito za na terrain ya basket na yolo aussi donc to za partout to kita voir même na ba Fokobel to kita voir même na ba Fokobel boyeba Fokobel on commande nini yolo za quartier ngai kakate yolo za quartier ya yo yolo za quartier na ye yolo za quartier na bisonyo soto. Alors s'il faut parler pour que bakonzi mboka ba réagir pour que makambo change na yolo nous on va les faire et nous aimerions à ce que aussi yo peut sala yango prendre les responsabilités pour que makambo change na yolo. Ce n'est pas une affaire d'une seule personne. C'est une affaire de tous. Donc, bisous surtout ensemble tous sangana. Moi, yolo zaka en Afrique du Sud, moi yolo zaka en États-Unis, moi yolo zaka en Canada, moi yolo zaka partout dans le monde. Lelo mundela sangisi mokili. Internet et sangisi biso. Gardons contact to solo laka to benga naka. Ba numéro eza na sewana, ba numéro eza na benga ba groupe nyoso tu ya yolo na za benzo ba appel na bino. Oh yolo soki nini oh yolo soki nini oh yolo soni na zana ba groupe ne surtout il y a Facebook awa ta papier na awa tous les groupes ya yolo na zana ba kombo na bino awa ko bana les jeunes sages de yolo makambu news les amis et anciens de yolo bana yolo les amis de yolo bana yolo c'est Dallas les stars de yolo événement
tous les groupes ya Facebook numéro za na siana to benga na to solo là to bani to sala pona yolo il faut que teka image ya yolo positivement il faut qu'on informer bana ya yolo en temps réel il faut bana ya yolo bazali banda ba yeba kama ndeni zo lekana yolo nini salema kina yolo lelo yolo balala ki ndenge nini balamuka ki ndenge nini nani ayaki yolo nani ayiko tala yolo nani afinga ki nani kritika ki yolo il faut to yeba kanyoso wana tout. Comment un grand quartier comme Yolo, c'est comme si rien n'était, c'est comme si personne ne vivait à Yolo, c'est comme si, je sais pas, on doit quand même réagir. Donc tout ça continue toujours balade na bisoto sola na bande connexion qui quitte. À suivre. Nani akumba vélo awa te na avenue oyo na kikwiti awa nani akumba vélo oyo te na direction oyo lelo toza awa na kikwiti toza na direction oyo ekendaka tina pégal donc bozomona déjà de génération en génération vieux on a habité sur une zamba tindega pour la sabatu vélo na yolo toye baka pété abandi musala oyo bane ebele déjà bana yolo bazotala déjà bazomona déjà là bazomona ba vélo bazomona ba moto donc parce que bana ba vélo mais na moni là mamba ba wewe yesu so vers côté pe susuka na liga mamba wewa toye bi pété ok na biso tina kibokoko tioke na biso soki tu api donc lelo toye car na compte ya yolo analyse donc tozo solo masolo ya kikwiti ba konti ba bandi misala na bango bien bana yolo ba sepeli bana yolo ba beti maboko mais à notre grande surprise musala et ça les masusu te à notre grande surprise kikwiti comme abandonné ba tiki kikwiti ba mabulu ebele tozo baté bakoya to bakoya te et on te ko solo na bana yolo te ko solo na bana kikwiti o ba botami na kikwiti ba koli na kikwiti bazo sala vie na bango kaka na kikwiti donc tu ebité to benga bango ba kwitwa to benga bango banani donc on to yé tokutana na ba doyen déjà na to poussana bon na bino moko bozo mona déjà na yo kumba vélo te s'il vous plaît banakin s'il vous plaît bana yolo na yo kumba vélo te mais na yo kokutana icône ya yolo vieux oyo azana histoire na yolo mon vieux oui bonjour les canaux boto sur la nom mon les canaux boto sur la nom bonjour mon vieux ah bonjour absolument na monio boé et ça linga plaisir na bano ya mona muke le na koli yo zara yo ngana nuna te yo zara yo nous n'aura jamais yo nuna jamais nous n'aura te non ça peine la samo no vélo ah voilà ça somme na vélo on a samo no vélo mais faut somme ngana somme vélo na ye na awa OK pour obula na ko no persus la ko susu yo de génération en génération na ko pas le lotin na zana parce que moi nga so kumba vélo faut ko 500 te ça bon après ça bon te ngana somme vélo aye yo la kisi OK oui merci comprenez l'ambiance qui rena biso na ba vina biso tozala ka boya oza yolo biso na ba veto sola kitoko ba ve ba yamba biso petit mo kitoko ve ngana yebi o kitoko mais je me casse que yo mo se présenter nano na bande ko yolo ba mono parce que na minute bana yolo no ba mona yo na minute bana bazara bana yolo bazara côté ya ba WTC de Bruxelles kuna ba mona bana yolo bazara côté terre kanka ba mona bana yolo baza partout à travers le monde baza na plaisir ya komona o lelo kombo nani ve o vandina on a yebane kingombo mais na musala mettre 7 vélo ndeza wana na moto peza na beti ba 35 ans ya service nanga na bongsa bana ba vélo bana nusu bayaka koyekola ba vélo na forma pe moi baba toyo kola ba vélo pa nanga yawa bon kombo nanga ndango wana mettre 7 37 ans d'expérience na masolo oyo oh mettre 7 ans na habité yo faut ordre national ma masolo vélo na mboko ba yeba bata mboko yeba bata muto akufinde ba yebi wana vu boye muto yeba ngazata oui merci na luka tozo on sauve na to sur ce que masolo venir à 37 ans na vélo ndeno bandaki mais lelo toza awa masolo ki kwiti au moins venir ki kwiti o estaki bana yolo surtout plaisir ba mona ki lelo ba konzi ba initiative ba bongisa yango parce que projet za ko bana na foire internationale de Kinshasa ezo ke no bimatina elengesa déjà initiative et CPC ba tonyo surtout mais à notre grande surprise to yé parce que tout moni musala oyo est commis abandonné tonito tuna yo ba non expliquer no biso vie c'est là au monde qui musala oyo bandaki yo yoka ki ndenge nini ah tam musala bandaki na sepela kutu ba ko filmer ngawa na chaîne moboye na lobaki donc musala oyo eza lokola monument oyo to bando kanisela Félix ata longwe ata akufi parce que nzela oyo banda bokoko na biso belge asalaki asukisaki yango a continuer kiti bon banda 56 donc mobutu aye akoka kosala yango te bakabila baleki mettons Félix azoki idée osala yango to sepelaki makasi surtout ngai
na ba to so ba te prince wa na olungwa bana ba vélo na luka bon quelque part pour que place oyo eza fierté ya makala parce que makala ti lelo eza ancien commune oyo eza négligé ndenga soki likanisi ya kosala kikwiti ya kosala elenge satura nga na sepelaki pe na ndimaki en tout cas na betaki maboko pasa neke ba kosala service on kola soti mouton abandi na fiki ba sauter pont ba négligé ba na quatre na ba sauter ba awa na makala ba ba terrasse ba zelo na biso nyonso ba memi yango ba ti service abantan disque yolo makala eza commune eza na maye bele o ba dindaka tout moment ba so ba mabule bele ba timoleli biso yango so poto na mabulu na masiba ba mbisi tu peux éviter so ne langa batiki na landela ki ingénieur azali alobi bazan 5 mois non payés 5 mois non payés 5 mois non payés makambo aussi la colonie na mboko donc 5 mois ba futa ba tuté bazana basi na bana donc il fallait ba vivre na musana na bango ba se pelaramene na musana na bango pe ça le kumu ya Félix parce que ça dans le bien ça monument personne to pesa ngo kombo to pesa ngo kombo Félix Antoine Tshisekedi donc yo ça na pour balongola kikwiti bo ekoma nommé Félix Antoine Tshisekedi balongola parce que c'est la biso monument na biso oyo ekosala ke fleuta makala kikwiti ko changer kombo comme boulevard Félix Antoine Tshisekedi parce que to pesa ki yango to beti maboko to sepeli mais tozolela na minute oyo batu nde bakebwe bazonga kan. Merci vraiment pour l'éclaircissement Nabino parce que c'est ce que moi je crains à ce que Bamboula et Bandali Suso parce que to yebi makamoni mbula oyo et mimela biso na kikwiti awa ikwiti komaka inondé kikwiti komaka salité mikolo toza moi bien parce que moi ilanga babeleza ya kokauka mbula ezobetate mais message nyo iko lancer na bakonzi ya mboka message nyo ko lancer bakonzi ya mboka pour que misala oyo ezonga to revivre encore vision autozaki nango rêve autozaki nango tout mona kikwiti lelo ekoma lokola ba boulevard Kimbuta ekoma lokola ba avenue Kasavubu ekoma lokola ba avenue mususu to mona lokola ba bypass bonga message nanga nazo lancer la président de la République bato apesa ba travaux ata suivi ya makasi azala na impunité te oya lembongo akangaye abwake na makala parce que ba misusu ba kobanga parce que asali lokola Kabila salaki a déclaré que nazaki na 15 personnes pembe na ngate yango na komisa peyo ndenge na komate a passer ya impunité ça qui pas makasi a momu dans mabe atiki pe bo mu dazo dondwa ne pe na mbongo l'état alien na ye akangete akangela biso ba miyibi nyonso tout lokola akangaki kamere na ndenga yibe mbongo akanso pe ba miyibi nyonso yo apia ba travaux bazo respecter te to mona ba na makala pour que ba miso ba ko mbongo sima babanga quoi makamba boy batiki tone sengo na ngote ouais ça so babazo fin sa président de la République biso soko to sepela na président baba zo bonga to muni mamoko musele kate banda bakati bulo o to loba 3 mois ngo to kota ngo musele sa ma société ba mabulu o soko to za na juin kamiti awa septembre bambule banda bana na biso ba sakana ndeni ni ba tambo ndenge nini. Oui, merci. Le message est lancé dans le gouvernement Nabiso. Mon vieux c'est à Sengi Bakonzi Mboka. Tolande la Makambu. Tobanda Makambu Peto Suli Sarayango. Suivi. Ce que j'ai pu retenir, les armes ont suivi. Suivi est très important. Si tout le monde a Mboka auto sepela Mboka ouais bonga Mboka ouais comme c'est suite à suivi. Et là il faut que ça la suivi pour que maintenir toujours forme et maintenir toujours qualité nango. Et ça c'est très important. Alors négligence ndé muté créer la biso ba makambo auto comme marango après nzela basala ki lelo lobi nzela ekufi mbongo ba financer qui pour un projet lobby projet ne suki na nzela mbongo eliami c'est suite à manque qui a suivi donc et alors nous vous prions à ce que suiviez à la makasi et surtout kosenga na bino boya ko répondre musala o parce que mbula soke bandi awa nous risquons vraiment à ce que banda ko onyo surtout ezala inondé. Merci maître Seta pour l'intervention là on se retrouve prochainement. Oh, merci à toi. Oui, ça continue l'analyse, donc merci vraiment. Merci vraiment de soutien à la vidéo, merci vraiment parce que vous avez toujours branché. On a l'analyse, toujours la vidéo, précisément na Pindi, na Kampindi, et pas eu appelé l'eau, tu es ça et la bino peut te la sabino à venir qui quitte Sika ou frontière il y a Kalamu na commune Makala donc tu y es à Pena pour tous avoir détails, pour tous avoir précision concernant à venir qui quitte. Donc tout ça vraiment nécessaire parce que bana yulu ba yambi biso kitoko bana kikwiti ba biso kitoko donc tout cela na moko ya ba mama ya kikwiti ba biye aza ancienne ba biye vraiment de aza vraiment na historique ya kikwiti
comme un peu au sol et ça la bien et ça la plaisir. Naïm tout ça là, ça la plaisir naïm abonné Émergence One Télévision. Donc Kapaya toujours. Maman de maman, bonjour. Bonjour. Maman de maman. Maman tu es pas naïo. Où ils allaient tous en avenir qui quitte. Maman, bazobe la combo naïo ababi. J'aimerais que yo mokonono o se présenter na ba bonité Émergence One TV na bana yolo tout bazotala yo bana kikwiti tout baza partout à travers le monde bazomona mbambo bazosepela kombo na onani kombo na mabeya mabeya na kikwiti ofandi na lupango na numéro nini na vandi na quartier Pinzi numéro R96 na commune à Kalam na direction ya Pégal. Vous êtes tout proche avec Kikwiti Awa. Vous avez Kikwiti très bien. Maman, n'habitez. Kikwiti Oyo leur monaki ba konza mboka ba yé pour ba bongisa yango. Yo attend que moi na ya Pinzi. Et ça la ki ondenge. Tant ba yé pour ba bongisa la biso to sepela ki mingi. Parce que nous sommes pas boyé to sepela ki po eza elaka. Et puis ça m'a bana kala to mona ba bongisa raté. Siko to moni ke ba kipe biso. Ba ye po ba bongisa la biso mais to e mona na kati ko bongisa ngo. Ba bani musala malamu na suka ba ko iko silisa te. To komi ko ima to so ina ba travailleur wa ba ya ko sala. Ba ye baza 5 mois impayé. Ba futaka bango te. Est-ce musala ngo ba selo nkalo lengo ba tiki yo ba ko continuer. Nandeng batiki wana biso makame ezo salam ba musu bazo bukana ba mikolo pe bana mike lobi kutu mwana moko azokaki ana mutu lelo susu abiso moka dindi na terrasse bo siko to kosuka ndenge nini oyo ko bongisa ko bebisa batiki salite biso moto ko misuko komba ko bongisa eza malamu te biloko bazo sala batiki salite ba pesi bino lisusu pasi mama mais quand même kolimbo la biso madame avenir qui quitte est-ce que ça va non éclairé avenir qui quitte avenir qui quitte ça nango éclairé pourtant ba sala prince oyo ba continuer quitter ba suka tina direction ya Kwilu ba continuer ti wane umea to komba mikolo ba continuer te siko ba ye to sepeli po ba continuer ti lengesa ba continuer ko te ndambu ba bloquer koto oyo et si li bon de saleté à boui heureusement boule zati tant boule ya que même sous ba saleté nyon se kongola liboso al panga ba biso so to komba travailleur to bando sala sous bango li sous ba pesi so sala makati na bongo en tout cas to sepelité basa tout ba si ça va misana na bango to bandi nga bien bo sepelaki l'air musali bandaki mais na sukolo bake bo sepelité ba si ça musana bango message ni repesa ba konza mboka o bazolando en senet moment bango mtu basoganza na misala oyo lifo bakokisa ba norme na bango poso bakokisi yango batu bakosala mais bino 5 mois bozofuta batu te mtu osala ndenge nini bamusu bazolela banzala bazolia te bamusu bazopike ba crise na misu na biso to po bazolia te bazonga ndako kaka bongo biso to comme suna charge to lesaka batu wana est-ce que biso bafutaka biso be tozo débrouiller neti nga zoteka kama malala na bitabe oyo na biloko nazo mbongo ngo wa to banda lisusu kosunga bango bakipe batu na ba misala bien po basala misala malamu yango tosi et ça linga passe na boki na ba détail belé parce que so mina ki na ba détail belé na tunoka mutu na moko ceux qui va travailler ba komo la bino ba mama oyo bovandi na Kikwiti bazoli la bino bo pesa bango sous celui ko lia na ebité c'est déplorable na ebité na le bandere nini oui merci vraiment ba précision pesibiso et ba konzamboka ba yokiyo et message ni ko pesa na bana yolo parce que émission eza yolo analyse émission bana yolo. J'espère que vous avez passé de bons moments, ba souvenir ma lamu na quartier oyo et puis na avenue oyo et ba souvenir ni ma lamu ata moko oyo garda na quartier oyo sikozali to na avenue Kikwiti oyo. Na veni Kikwiti ba souvenir o nga na garda Kikwiti eza nango bien eza nango na kimia to vanda pe bien to saka pe o ba konzi ba lo ba ka to bongisa pe o kanga za nango nde yango wana. Merci vraiment, donc comprenez vraiment maman, merci pour l'intervention et donc tout seul na maman peut sur la précision maman lobé c'est 50 loba. Maman lobé fait loba et par rapport à lobiana et ça libiso vraiment pas parce que maman va s'épeler là qui maman bazaki na sengo une fois ba travaux qui lancé
et baza ko espérer à ce que ba konzamboka basala va continuer musala na bango ba konzamboka ba continuer responsabilité na bango pour que to beta histoire mususu parce que dans un grand pays comme la République démocratique du Congo, nous voulons à ce que Makambutu et Malamu. Nous voulons Makambutu et Malamu. On nous a promis l'émergence. Chez nous, l'émergence dans la télévision. Yolo analyse, nous sommes là pour le développement de notre quartier qui est Yolo. Donc Yolo dans son ensemble, souci n'habite que quartier Oyo, et zone la lisusu ba souvenir dans Malamu. Et zone la lisusu ba moment Malamu. Bana Yolo ba vivre na kimia bana yolo ba vivre na banzela ya malamu bana yolo ba vivre na ba condition ya malamu bana yolo ba za éclairer bana yolo ba za na courant bana yolo ba za na mai bana yolo ba vivre paisiblement na quartier na bango parce que na quartier to vanda ko moi je vous dis vrai toi en vient na sur quartier musote toi en vient na sur quartier musote donc na yolo to vanda na kanabisibino toi en vient na quartier musote alors ba condition yolo na biso ko beba donc vous allez nous pousser à ce que tout se récolter vous allez nous pousser à ce que donc on et ça pour ça la bisoté nous avons un très bon quartier nous avons un quartier historique qui voit nous avons fier aux abana bana yolo tout bazaka même bana ni bazaka fier ba benga boki baba na donc avec qui coûte votre solution na musala wa salamaki na projet tout il y a des hauts et des bas na projet tout et ça va m'accompagner ça les macarona ou le bilan à la TVT parce que ça qui fait mais est-il que vous avez un projet vous avez un objectif il faut l'atteindre peu importe peu importe la réalité nous vous prions à ce que le salarié que vous continuez parce que comme tu n'as pas ce souka tout le monde se va dire plutôt la sabino parce que depuis la yolo bani na université et que souka tina kala donc pour que peu monde qui pitons que kala na rende photo qui t'appelle Oui, merci fidèles internautes et surtout Bana Yolo à Solo et vous nous suivez sur Émergence One Télévision. Donc on continue toujours notre travail et tu sais bien que Avenir qui quitte déjà Moussala et Banda qui même Moussala ils ont continué de sous-souter. Donc tu évité ça les pose pourquoi raison on a essayé un peu de parler avec Bandeko qui quitte Bandeko Vandi Pemena qui quitte ils nous ont expliqué raison na bango que noté c'est un problème de financement et d'après l'information bango bazana yango ba meki un peu ko expliquer bisongo mais donc s'arrêter en tête, nous allons aller juste chez l'ingénieur Waza responsable, il y a marché auto responsable, il y a Avenir qui quitte. Ah mais peut expliquer biso pourquoi na elle y a Yolo na ndenga qui quitte Misala et Sili. Bon, Kostila c'est trop dur mais pourquoi Misala ba stopper non Misala Mikolo. Il y a un autre mec un peu au coutaneto mec un peu au solanaï. Donc jusque là autre web sabino que Misala ba ça il nous pose. Et si comme ça les Suki et Suki na avenir na direction qui quitte Kwilu. Donc là bozo mona ngwana bozo mona déjà que misale Suki na parce que baka niveau est-ce que Suki si na direction ya Kwilu. Awa tozali na Kikwiti Kimwenza déjà bozo mona déjà so mona déjà oza direction Kimwenza. Donc Kikwiti Kimwenza toza na croisement na ngwana. Et pas wapi tozo continuer toujours musana biso tozo continuer toujours ko apporter les mêmes informations et surtout ba image ya Yolo bana Yolo boza vraiment ko sepela continuer toujours et puis boza toujours branché et merci vraiment na soutien à Bino et là je vois mon vieux Ndindi je vois vraiment mon vieux Ndindi depuis la France et surtout ndeko surtout oyo batala kabiso partout vraiment à travers le monde je sais que bana Yolo boza partout vous êtes éparpillés à travers le monde donc continuez toujours et puis bon s'abonner massivement à Émergence One Télévision tout ça déjà na inani le 30 juillet donc tout ça vraiment on a besoin d'appel na Bino bobenga pour nous souhaiter des joyeux anniversaires bobenga pour nous apporter votre soutien donc nous serons très ravis à ce que vous participez vraiment à la fête nous serons en direct avec musiciens il y a Jet Set il y a Frego là donc vous allez vraiment brancher les 30 juillet à partir à 16h nous serons en direct donc tout ça continue toujours émission Nabiso donc merci na Aristide Ndombe M. Swag depuis Londres et surtout na Kaiser Kigoma depuis Afrique du Sud donc bana yolo tout Afrique du Sud même moral toujours na bino toujours de la bino et naebi que maître Ebidjo DJ Ebidjo donc tout ça toujours même esprit nayo même moral continue toujours donc yolo ango ya yolo ambiance ezalaka ndenge ezalaka yolo changer yolo eza ndenge boyebelaka ngo hier ndenge eza lelo et puis ndenge eza lobby bien que moi
ba changement ya mike zali banzele za susu bien ça il faut le dire. Avenir qui moins ngoyo si vous avancez vers un mbole nzele za sumala mute ko banana ki kwiti toko na mbole nzele za sumala mute éclairage public les alaka susu te donc makambo surtout na yolo eza ya kolala donc on ne sait pas. Beaucoup de gens biso te éviter beaucoup de gens biso jiseka dimam ka yolo utala ngonde ni kutana kana bana yolo bo sola na bango surtout ma mopena ya kwiti opena so beaucoup de gens au s'impliquer au surtout le bête moi le bas pour la bana kwiti ça là on peut bien donc ya kapa ya to continue toujours. Oui, ça continue toujours yolo analyse comme vraiment awa na port oyo sika makambo stuki ndebe na bana yolo pour votre information sika yolo ikaboy na makala na kimba na angle oyo ezali oyo yango je sais pas na on mettait un peu sur là bato baza pembeni awa ba mettre un peu sur comme on oyo omoni nzela place oyo petit place oyo ya kokonda makasi j'espère que kapa va prendre des images qui petit bena na eloza il y a kokonda qui petit bandi monene na kimwanza plus on avance toujours la petit on ozo comme un restaurant plus toujours avancer comme un restaurant alors il faut qui makasi vous allez même remarquer que même là vous faisez un pied là nous avons pied makasi donc à découvrir vraiment j'ai vraiment aimé parce que le problème c'est pas yolo nyo c'est un peu comme là yolo c'est parce que na kuna côté université et souki na point ngamba ngaba on peut pas dire que ngaba makala et là parce que est-ce que vous allez oyo eza action de ça pas timbango timbango pour vous montrer eza côté kimbango monte bayimboka ya bande ko simu ko kutu donc on va on se met à bayimboka vraiment la yolo donc tout ça na monte bonjour et c'est vraiment makasi ta kamera tu kamera ni besoin ni monsieur autour de rien qui m'a et ana venu parce que balancer que déjà message mais alors que donc c'est plus le monde qui message là haut qui l'a dit mais quand on se renseigner na bana et qui va faire cette explication pour bango baza na ba consulter na ingénieur pour que bana là tu as sur la vidéo c'est sur la vidéo vous allez maîtriser c'est la frontière ya makala tomoni nzela oyo bandeko mais nous avons posé que yo en tant que chinois en tant que mwana ya matélé bon en tout cas pour un mot que ça nous a fait dans la France c'est que à mais biso lisusu na kala ko c'est ça pour tout le monde baya bacha ba musique ndenge que non ba kosala tout le monde ba mindele tout pas tout que ko ko matina niveau de l'autre c'est ça nous que les maboko na kasi tout le monde déjà éliminé c'est ça c'est que pas les gens ont aussi pour la kosala en tout cas mon continent biso toujours na simana biso to sengi na biso yo c'est biso basaki ya noso que to sengi nzela ezala malamu bato ba vivre malamu po bato bazo vivre mabe ba mai kolinga ba biloko kobeba c'est ça vraiment propreté lokola toujours mon continent biso oyo ndini kosunga biso en tout cas to pesa ngonya nzamba sunga ya pesa ema kasi. Oui, merci de m'assurer que c'est le cas. Comment est-ce que vous allez faire la commande? Ah bon, pour député Moutatsaka, moi, je suis Kisimba. Oui, merci. Bon, l'État biso tozana eloko boyo ate devant l'État biso tomoni nzela ndenge salama ndenge bateka ndenge toyo kokutela yango. Bon, ça
na ba mesure soki eza na ba mesure oyo leta atia mpona biso to bandako na biso esuka wana ye nde akoyeba kene batekaka totiaka mesure boye oyo etikali toyibaki akorécupere okoyibaki liproblème te ya koyebaka atake ye aza déjà biso toza likambo bakele susi na biso ke non place ezala malamu omoni okokozala na lopango eza na okokele soki eza kitoko sesa mais lopango soki eza monene neza kitoko te wana eza lopango te wana seke tobokola bangulu ok place bato baza eza place ya bangulu ngulu azalaka na zamba bato nde bazala ngulu azalaka na zamba bato Avenue Kikwiti déjà eza na voie ya kotoka et puis faut rappeler na bato oyo bazotala biso bakobuka 3 mètres motali bino mokobotala bato basani ekoti mingi na nzela donc 3 mètres l'État kata po baatandi Avenue Kikwiti bakontinue j'espère que kaka na ela nsima koyebi ke déranger bato ebele mais l'État azaka l'État ndenge ndeko na bao l'État aza l'État kotika na l'État l'État soki azwi bamesure na ye ezala respecte tel que ezalaki prise alors kosenga vraiment na bandeko nyonso tu oyo baza na Avenue Kikwiti bameka un peu kozala compréhensif et puis bapesa bakonzi chance bafungula mike bamosala mpo mosalelaka diprojet bandaki kosala oui kala biso toza nano mike toza nano bana mike omoni bamindele bayambi batya banzete toyebaka nde bamindele nde bakosala yango mais toyo komona ke bamindele wana bakei ti lelo tomoni batya ye eza projet ya kala eza ya loke yoza eloko libene ya vraiment réalisation projet ezaka gouvernement na financement toyo eza nayebi te eza monde ya mokili omoni na mokili tolingaka bato bolamu te motu mosu akoya na projet na ye asala eza malamu mokili etelemeli me nayebi ke na nzambe ata mokili etelemi nzambe akosaka baposa ya bana na ye c'est-à-dire eza gouvernement na biso nde moto alia bambongo oyo po lelo ke nzela oyo esalama te bambongo ebima na yango baprojet te na meme na babiro na bango eza bamikanda ezali mais leta kaka comme aza motema mabe aliane mbongo yango tomoni su lelo fati aye asala bo topese chance biso toleli ye mais tolinga mpe réaction so tomona baaction boya ya toyelinga polo ngona okena polo wana nasombaka polo neso nalataka nasombaka polo na kabela nalataka ele nécessaire eke vi na ngai nazotambola naza lese okozala mpe na mwa motuka oyebi ke na otenalalisango na ndako na ngai mais soki oketya motuka na polisi lelo tokoma mboka basili akelalisa kuna motubiso ye monayibi mpe bakere mais soki na tiango mpa na eza na sécurité merci mandeko mpona nazomona boye ezosalanga kitoko makasi nazosepela mingi parce que bana yolo tu bozomona bana yolo ebele bakoma place ote je sais pas nayebi ke bana ebele ndeti kapa ya ruta kola kote kapa yebi kote très bien il est là derrière la caméra donc il y a la maîtrise à côté partout dans ta monnaie quand il va y aller na éviter nous de lui que côté va y aller ake va y aller na ko boye bagage quand il va y aller donc c'est la police ça la fait donc on est arrivé à la fin de notre émission reportage de monsieur Rido il en a mis donc pour un bref résumé Isaac il a qui sur place comment l'évolution de ça parce qu'on a constaté que ça là ils avaient des raisons jusque-là ils en ont nos confirmés pour recevoir l'ingénieur prochainement pour pouvoir nous expliquer le pourquoi il y a une salle qui pose mais pour que nous avons une émission de l'outil de souka parce que tout permet que nous ayons le foyer bas nous avons une et la ouate nous avons que il y a un bongo tiki il y a une université tima ya kalamo bozomo siko place toza siko toza pena na angle nous pena na angle pena ya okota ki mbango angle sera pena na soko on comprend les géographies bien oui ba ndene ko situé na sa pena na angle ya yolo pena na suka côté makala kimbango donc restez toujours branchés on andra toujours yolo analyse donc bino bana tout yolo Mozart partout à travers le monde. Et je rappelle encore que tous les groupes, j'ai dit tous les groupes, il y a Yolo et Zakasou, il y a Facebook, il y a un groupe qui est WhatsApp. Vous avez tellement belé, numéro dans les besoin de contact, vous avez besoin de vidéo, tout le monde a tout sur là, tout le monde a il y a plein de trucs à faire, il y a trop à faire vraiment pour la vidéo.
nous devons prendre certaines responsabilités pour les arts pouvoir de l'État. Parce que l'État a part de l'État, alors la part de l'État, tout va là, ensemble, tout réfléchir. Nga les gens sur la canne, même baza awa. Benga na tout moment. Donc les places boy. Donc à qui boy. Bana yo baza na besoin. Baza ka toujours informé. On a pris cette initiative pour vendre des vidéos, pour vendre des vidéos pour s'appeler. Les émissions dans la liste, les émissions les plus suivies, les émissions les plus aimées. Bayana nga lokola ba ndindi. Bayana nga ko ba José Ndindi depuis la France. Je vais venir petit na ngai. Merci na initiative, merci na initiative pour continuer toujours permettre que tout le monde se sente bien servi. Tout le monde se sent bien. Yandi ni yo ko tala ko yandi ke bambula boni mona suko tala ngole. Koto kala moja mukie kokona kala moja munye l'état kala munye so dimi ko mais ala dimi de sur ko ya go donc c'est tellement restreint tellement mukie. Merci la caméra la mona qui Junior Kapaya qui a commencé la photo donc c'est avec Junior Kapaya ingénieur Fabrice qui nous continue. Merci na bagroupe de Yolo le jeune sage de Yolo Yolo Makambo News les amis et anciens de Yolo les amis de Yolo, Bana Yolo Dallas, les stars de Yolo, Yolo événement, tout Yolo pour les avoir vraiment dirigés et pas faire la mission dans la mine donc Libayo association donc les Africains associés à Bana Yolo donc binotou numéro dans les nations administrateur na Bobé parce que ma solution bilan et puis ma capacité de tout ça ensemble on a besoin de en tant que grand frère en tant que frère donc tout ce monde là un grand merci à Sandra un grand merci à Rebecca Mwanda et surtout à Edouard Foulou merci pour la soutien un grand merci à mon vieux José Ndindi naturalisé français. Déjà, moi on a vu déjà Tchède Yama pour la France. Félicitations surtout courage. La famille beaucoup Madimba. Félicitations à la famille Mwanda, Saint-Tiche Mwanda déjà. Mariage déjà officiellement. Donc il va avoir une chance de Bino. Après si moi qui n'a mis ça, on a fait si moi qui n'a pas félicité surtout la maître Choukou. Depuis Afrique du Sud, depuis la DJ et puis depuis Afrique du Sud, depuis base Nio surtout il y a une chose sur la télévision, on va Afrique du Sud, on peut se faire le mot, on va nous y tomber ballon, on a fait sur ce mot qui m'a cassé, Véronica Lodge et puis Yana Lai, Nathalie, Viviane, donc merci la vie, on a constaté Pamela Lombo, la montée du en direct du Marrakech, on a vraiment famille à Maître Gims, famille Maître Gims, donc par contre il y a un sponsor numéro 00 on continue toujours continuer écoute yango écoute yango yo lobi tokozala na Terre-Centre lobi tokozala na Avenue Wakenya lobi tokozala na Kapela lobi tokozala na Kombe lobi tokozala na Avenue Kayo lobi tokozala na Bongolo lobi tokozala na Pont yo salima na niveau ya Bongolo wana Bongolo na Bongolo merci continuez toujours de vous abonner et rester sur la chaîne. C'est tout prochain.